Enoch Binta au reportage très cher interne. Nous sommes en direct à Gombe, place Wapi, peuple congolais. Batumbi Mutukaoni. Alors, on est à comment est-ce que Moto et Badi Mata déjà dans l'immeuble place Batumba Kinase. Enoch Binta au reportage vient en direct sur Congo. Mokili, très cher internaute. Voilà. Au moment la place soit plus bas, mais jusque là, il y a au moment là. Voilà, peuple congolais a télémis et surtout la télémis jusqu'à quand le massacre va continuer à Esther. Alors, on peut pas agir dans le bango. Il y a une place et beaucoup de monde. La police, il y a ONU moto. Alors, bon, comment est-ce que les alliés bongo au tambola? Au Zomona. Oh là là, ça commence à chauffer. Hein. Voilà, en direct, très cher internaute. Ici, il faut être prudent en tout cas. Enoch Binta au reportage. Voilà, nous continuons plus cher. Internaute Enoch Binta au reportage. Nous sommes en direct. Voilà. C'est trop. Cette fois-ci, change encore la l'ambassade des États-Unis. États-Unis d'Amérique. Tolobi na yo. Pologne. Tolobi na yo. France. Tolobi na yo. Uganda. Le Rwanda Boponi, allié Nabino Rwanda. Le Rwanda Boponi Rwanda comme allié Nabino. Bokanga bisaka Nabino Bozoko na Baboka Nabino. Ambassade à Pologne. Cette fois-ci, Fachi ne sera pas seul. Donc soutenir Bissoyo sur Fachi. Le Rwanda Baba Monique Baosakana Naye. Muskala nouvelle qui n'est pas Zali. États-Unis. Cette fois-ci, il y a pas de ambassade de Kenya. Nous continuons toujours très cher internaute, vous êtes en direct sur Congo Mokili. Enoch Binta au reportage. Vous savez comment on appelle les Congo Mani. Tomboki, Tumba, Mituka, Monisco, 2 Mituka, 2 Jeep exactement. Place dans la commune de Gombe, bien précisément dans l'école. L'ambassade à Pologne, Tomonio.
tokobanda okota na baambassade soki ambassade ya États-Unis na Londres ezalaka infranchissable tokokota na union européenne na France on a peur de rien bakomona Canal Plus tokoboma na bate na Canal Plus tokokabola yango te tokokabola Congo te tokokabola Congo te bapesa biso miniku tokota kuna tout l'ambassade nyonso tokobuka ya Angleterre ezala kuna na Pénipole Songini tokobuka na ya Belgique oyo tolakisi bango ngaki mabe ezali toforce su te pouvoir eza bango tobenga bango tokende on a deux véhicules. Il y a deux véhicules, il y a Monisco, juste quand le massacre va continuer, la commune il y a de l'école exactement, place et Makambu, Owapi et Zali Bongo Konepa. Notre bulletin au reportage pêcheur abonné de Congo Mokili, vous allez partout dans le monde. Vous allez Bongo Kolanda, vous allez Awa na ville province de Kinshasa, population Batomoki. Alors là, alors il y a encore un événement qui se passe dans Liposo, il y a l'ambassade de France, et en tout cas, au marché, vous êtes toujours en direct sur Congo Mokili, donc au marché, en tout cas, pour que la Sabine Makamboule, les Kanye, les alliés pour le saler. chance na biso c'est parce que Tshisekedi le roi dans la mort azokamba tozwi autorité akosala makambo cette fois-ci tobietasi na libéré Pologne akende France akende Allemagne bakende zala potala bango te bakende mboka eza mboka na biso tolinga esu bafanti oyo bamemela biso na bapenta te batranta te biso tona posa tomona siko bonere ya mboka oyo tozwi président mwana mboka akuma biso ndenge esengeli siko bakale baotyela ye tolakisi nano eza vagu tobanda tumba nde bandako na bango si bango moko baosa nini baokende na bapays na bango biso tokoza te pays na biso tona posa na bango te omoni lendi awa muta omoni ebele tokufi ebele tobanga so eloko te tokufi ebele toke ebele toyede chef de l'état bakende oyo ezali message clair na bato oyo bazosoutenir Rwanda. Monisco, le président de la République apesaki bino ultimatum bolongwaka déjà na kati ya Congo bosala nini bokende lokola bino boponi Rwanda comme partenaire na bino na Congo esika ezali te botya baambassade na bino ou soit botya baconsulat na bino États-Unis d'Amérique, France, Pologne bapays oyo nyonso tu soutenir Rwanda. Disons après l'Union européenne na États-Unis d'Amérique bokanga bisaka na bino bokende na minute oyo koza na posa na minute oyo koza na posa ya Russie, koza na posa Chine, koza na posa Iran, koza na posa ya Poutine aya na kati ya mboka oyo c'est trop bakende Poutine aya
reportage très cher interne. Nous sommes en direct à Gombe, place Wapi, peuple congolais. Batumbi Mutuka Oni. Alors, comment est-ce que Moto et Baniko Mata déjà dans l'immeuble Batumba Kinase et notre au reportage vient en direct sur Congo Mokili, très cher internaute. Voilà. Au moment la place soit plus bas, mais jusque là, il y a au moment là. Voilà, peuple congolais a télémis et surtout la télémis jusqu'à quand le massacre va continuer à Est. Alors, on peut pas agir dans le Bango. Il y a une place et beaucoup de la police Mutuka il y a ONU moto. Alors, bon, comment est-ce que les alliés bongo au Tambola au Zomona. Oh là là, ça commence à chauffer. Hein. Voilà, en direct, très cher internaute. Ici, pour être prudent, en tout cas, Enoch Binta au reportage. Alors, nous continuons internaute Enoch Binta au reportage. Nous sommes en direct. Voilà.